pasi pe mawa mokili mawate bande kunanga mokili somo mokili kobanga mokili penza kokamwa kande bayebisaka biso tambola na yo mokili omona makambo mokili ezaka na makambo bande kunanga mokili ezaka somo mokili ezaka ka mutu pasi kolabla kolamuka na ba dossier ya sika kolala kolamuka na makambo ya sika kolala kolamuka na ba news ba information bande kunanga ya sika ezaka ka somo lelo toye na pasi pe mawa concernant le frère Nabiso évangéliste munene ya mboka Nabiso na kombo ya frère Aimé Kanu ebele ya bato toyebi Aimé Kanu ndenge asalelaka nzambe ayembaka frère Aimé Kanu aza parmi ba frère oyo penza ba mipesa déjà position na makambo ya nzambe. Il y a de ces personnes lelo tomonaka déjà soki amoni ke makambo ya nzambe ezosimba te mosusu atiki to amoni bitumba na nzela na ye ekomi ebele mosusu atiki mais c'est pas le cas avec notre frère Aimé Kanu. Ye quel que soit bitumba, quel que soit nini, quel que soit omokili koloba, en tout cas frère Nabiso Aimé Kanu azalaka toujours elongo na nzambe. Ye penza asi ye moko amikabi penza epa nzambe ke non ngana otika ka nzambe te. Bande konanga makambo ezali. Ba joyeux anniversaire na ba oyo nyonso ba célébrer ba anniversaire na bango lelo na yebi ke toza ibele oyo mukolo lelo to célébrer ba anniversaire na biso yango Étoile Nines TV na équipe na ye mobimba ba ye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire. Ba sincère condoléances na ba oyo nyonso bazolela kande tolobaka matanga ezalaka neti mopepe tango mopepe yaka bandeko nanga eponaka te yango bandeko nanga toyebi ke kandenge tosala émission il y a de ces personnes oyo bazolandaka biso baza na se ya itoko ezana bato mosusu baza na mwa kwa moko boye azolela mobali azolela mwasi ba mosusu baolela papa baolela mama baolela ndeko na bango leki grand frère grande sœur. En tout cas, Étoile Nines TV comme d'habitude, na équipe na mobimba, baye lisusu ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya malamu. Ba courage pe ba félicitations na ba onyon son nzambe a répondra na ba prière na bango. Je sais que ya na batu mosusu o balanda biso, tant ba bando landa biso peut-être bazaki na moi problème moko boye bando tungisa bango mais quand on pesa ba message d'encouragement eza na bato mosusu batingamaka na prière lelo oyo nzambe aye ko répondre bango en tout cas ba courage surtout na ba félicitations to continuer toujours ko kangama na yesu to tika nzambe te parce que soki otiki nzambe vi na yo ebungi vi na yo ekwei. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation na ndenge moko ya kitoko na ndenge moko ya malamu bandeko nanga ba mapango ya koteka yango wana kande tolobaka toujours et encore sombelaka bana na yo lupangu ekozala malamu mingi. En tant que parent bandeko nanga il faut tokanisaka pe lobby ebele ya ba parent bandeko nanga tokanisaka na biso ka lelo mais lobby tokanisaka te. La plupart ya ba parent tozala kaka na zokola na sina boti tango na kozala na makasi lisusu te bana nanga ba okengelanga. Oui, bana no ba okengela yo mais yo moko pe planifier préparer pe
place oyo okoki kovanda tango kokola, pourvu que bana na yo bakomika ko visitaka papa na bango tango bazoya ko visitaka yo baotikelaka yo moi quelque chose ekozala malamu. Bamapango eza na $750 ya pamba, osombeli bana na yo lupango, osombi pi lupango ya yo moko oyo okoki kovanda ekozala malamu mingi. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza toye lisusu na makambo ya frère Nabiso Emekanu, toye lisusu na makambo lisusu ya somo, toye lisusu na makambo lisusu ya kubanga. Bandeko nanga avant tokota na mwa mozindo ekozala mwa bien toya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato sika pe bakotaka yango ne ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoyi, na pesi bambote na mama Disimpitu mpitu ya balisi, bambote nanga na mama Eugénie Zemanga, bambote na madame Judith Diampovisa, monsieur Joe Lokwa et sans oublier madame Madrine Mafuta na système kakaya Tokos. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité mbi ekimayo kimobali etelemaka biente awa yo kayango etelemi. Ebongo olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation lisusu na système moko bien na ndenge moko tokos na ndenge moko kitoko bandeko nanga Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayena ba solution ya onyonso etali makambo santé na biso. Bandeko nanga de partout landaka Étoile Inès TV na yebite nini etungisaka yo. Gavker azawana azo sungaka makambo o etali ke banduta oza muto banduta après kobota. Oza mutu moko ba tension matakita ba sukali bandeko nanga ezotungisaka yo benga Gavker. Oza na problème ya hémorroïde interne tope externe la famille, Gavker azawana na ba solution ya makasi côté ya ba papa. Omonike makambo na yo na kikote ya ba papa ezosimba lisusu te, en tout cas kozala na sonité. Je sais que y a de ces papas o bazalaka bablo mosusu o na mayana lobango ezate te eza pona santé na yo parce que moi si na yo akokima yo to basi obimaka na bango soki nano bali te bakokima yo eza na mwasi moko te na se ya moi oyo aolinga avanda na mobali na ndako mobali azosala eloko te bandeko nanga parce que mutu na mutu azalaka na posa nzoto ezalaka mwa bongo alors ekozala toujours malamu papa benga Gavker asunga yo na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Tokota na mwa sujet na biso ya lelo ya frère na biso Emekanu. Kande na lobaki na ebandeli frère Emekanu aza moko ya basala nzambe oyo penza amipesa epa ya nzambe.
frère Emeka nous azwa ba humiliation ebele azwa pe bitumba ya ebele eza ba bitumba mosusu oyo ye moko alakisaka te sur les réseaux sociaux eza pe na ba bitumba mosusu o réseaux sociaux eyebi tolo bango ka bongo déjà divorce ya ye na mwasi na ye bandeko nanga esala mbutu na niveau moko pas possible et humilia ye na niveau moko bokoki kondima te ebele ya batu baloba ebele sur kombo ya frère na biso Emeka no soki azalaki ata ba frère mosusu oyo bayebi na bango profondeur ya kokota na nzambe te mais frère oyo asi akata makambo ya nzambe kala toyaki komona awa tina ndako na ye ekweyaki donc ekotaki na se ya mabele érosion esalama na ndako na ye bandeko nanga oyo esalaki pasi penza ya makasi tomona pe mutu ayaka kosunga yango te mutu te keno aya aloba keno nga pe na kotia ta mwa mbongo muke osala boye te me ye moko azobunda nango kaka na oyo nzambe azopesa ye babitumba eza ebele la famille mais tolingi na biso kokota na makambo ya bitumba spirituel te parce que eza ba makambo ye moko frère na biso Emeka na koki kobeta lisolo mais makambo o penza mama Etoiline Ines TV amemeli bino eza kaka ka ndenge tomoni biso nyonso na ba réseaux sociaux to bando mona makambo ya ndenge papa na biso Roland Dalo ayaki koteya concernant ki moyibi eza na mboka na biso epai ya bakonzi ya mboka ebele ya batu tolanda mateya wana toyaki komona pe ba propos ya ba pasteur mosusu ya de ces pasteurs o ba soutena papa na biso Roland Dalo eza pe na ba pasteur mosusu o ba soutena ye te balobi ke non il faut bakanga ye eza na ba pasteur mosusu o balobi ke ye papa na biso Roland Dalo akomi ko dépasser ba limite na ye ba pasteur hein pas te ke non bato ya mokili te ba pasteur ba o pe bateyaka liloba nzambe bayaki pe na ba propos na bango alors ekosalaka ndenge boyebi frère na biso Emeka nu ayaka toujours na ba intervention soki amoni likambo ala malamu akoya na intervention na ye soki amoni pe likambo ya mabe ayaka toujours na intervention na ye. Il a toujours été comme ça. Alors, ayaki ko lancer message na page na ye ya Facebook frère Nabiso Emeka no. Na page na ye ya Facebook en tout cas ye à côté la penza pasteur Roland Dalo a appuyé ba mateya au pasteur Roland Dalo alobaki. Eza ba mateya ebele d'ailleurs ya ba congolais to longwana no na kinzela ki bo pasteur. Ebele ba congolais ba sepela na mateya wana. Me ba mosusu ka ndenge boyebi eza na batu mosusu bandeko nanga o nyonso batu basalaka ezala ya malamu ezala ya mabe batu mosusu bakotaka ngo kaka na ndenge ya mabe. Alors na côté ya frère na biso Emeka no ya ayaki penza ko appuyer pasteur Roland Dalo alobi ke non makambo oyo pasteur Roland Dalo atei eza makambo solo eza pe makambo ya bien ba genre ya ba prédication ya bongo eza ba prédication oh normalement il faut eba no salema na Congo na biso pour que batu mosusu batika timoyibi mais il fallait voir la famille na ba commentaire ya frère na biso Emeka no combien ya batu baye ko finga Emeka no juste ba komi na niveau ya koloba keno est-ce que yepe azalaka musala nzambe est-ce que yepe nzamba yebi na tuna bino nani la famille hein soki ozo servir nzambe pour que oyeba ke nzamba yebi yo ezalaka na basini nini oyelakisaka ke no mutu oyo nzamba yebi ye mutu oyo nzamba yebi ye te Congolais tozalaka na likambo Congolais tozalaka somo mosusu biso ba Congolais photo yekola moi eloko hein ezana babilo mosusu ezalaka a discuter te ezana babilo mosusu mutu na mutu apesaka opinion na ye soki nga na pesi opinion nanga ezate ke non on a opinion nanga wana to sala ngo discussion te neti ba makambo o pasteur na biso Roland Dalo ate ya ki concernant ki moyibi na mboka na biso soki peut-être yo de ton côté ozalaki na yo d'accord te na mateya wana eza côté na yo ezate ke non parce que yo zalaki d'accord te faut mutu nyonso azala d'accord te soki pe yo zalaki d'accord na mateya wana ezate ke non batu nyonso faut kaka parce que yo zalaki d'accord batu nyonso faut bazala d'accord te wana ezalaki opinion ya frère na biso Emeka no ye de son côté amonaki ke non mateya wana ezalaki kitoko eza ba mateya oyo il faut normalement
ba pasteur ya mboka na biso babanda koteya balongola kobanga me bateya liloba nzambe ayaki na bapropos na ye te ke non tosala discussion na ye ou bien tokota na opinion na ye tomeka kochange ye te wala eza selon ye ndenge amoneli na ye makambo ndenge amoni ke makambo ifo etambola ezalaka bongo. Alors biso totika kofinga frère na biso emekano totika koloba biloba frère emekano aza musala nzambe tolinga te aza musala nzambe ndenge toza na se ya moi mutu na mutu ya na mission na ye eza na bato ebele babosanaka je sais que na Congo na biso tozala kaka soki bomoni muyembi azoyembaka soki bomoni bata moko boye muyembi wana ye azokontinua kaka na koyemba te akate aza na église oyo ateyaka te. La plupart des gens bamonaka kaka kene neti oyo aza mosala nzambe penza te. Pourquoi? Parce que tomoni totikala komona ye na chair azoteya te eza mutu nyonso, je m'excuse, eza mutu nyonso te ke non soki aza muyembi foka azala pasteur foka azala muteyi te. Eza na bato mosusu kaka neti bafrère emekano wana azoteya na banzembo na ye ateya kaka na baekrit oyo akomaka na bapage na ye bafacebook na bayoutube na ye omona na communauté wana akendaka kokoma azo évangéliser bato. Eza na bato mosusu bazalaka bongo eza te ke non parce que le frère abando yemba kala comme tomona bato ebele bafrère na biso Mike Kalambai lelo bazalaki bafrère babando yemba lelo bakomi bapasteur mais mutu na mutu aza na appel na ye soki nzambe abenga ye azala pasteur te moyen pe azala pasteur eza te parce que eza appel na ye te mais aza wana en tant qu'évangéliste azoya wana ko évangéliser bato soki amoni mutu alobi makambo ya mabe akoya alobi ke non mutu oyo alobi mabe selon Bible selon connaissance na ye. Quand nde tomonaki concert a Fally Ipupa ndenge salamaki c'était l'année passée ebele ya bato bayaki ko critiquer frère emekano. Pourquoi? Parce que a félicitaki Fally mais na suka félicitation a Fally wana a lancaki message moko ya évangélisation pour le frère Fally mais bato balanda wana te bamonaka félicitation balobi frère oyo aza pe mupagani. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Yango na lobaka toujours bandeko na nga toluka elongi ya nzambe na se ya moyo yo eza na makambo ebele ezoleka eza na makambo ebele ezosalema luka elongi ya nzambe lelo oza na bomoi nzambe apesi yo pema luka elongi ya nzambe parce que pema oyo nzambe apesaka biso lelo tolobi okoki kolala okufi okende wapi okosukela pe wapi bandeko na nga bino nyonso bolandaka Mama Etoiline Ines TV. En tout cas soki nano pesa vie na yo epai ya nzambe te na osenga na yo c'est le moment pesa vie na yo epai ya nzambe parce que liwaka ndenge toyebi lwa ezalaka neti mopepe eza na bato mosusu babela bakufa na bango te eza na bato mosusu bakufa me babela na bango te azalaki en bonne santé me akufi. Alors soki nzambe asaleli yo grâce ngolu oza na bomoi luka elongi na ye salela nzambe na yo luka nzambe na motema pe na bolingo nyonso ekozala malamu. Bandeko na ngai yango ya mukie kaka na lingaki na partager na bino na ndenge moko toros
tokomi na biso na suka ya mwa partage na biso. Bye bye.